Chukwe koma kiso abenga ata mobali pe na balabala na Liège ko nini deja na boya yo obengela kanga nini sikama makelele babi omona mobali atie main libre ariashu kutu babi bazoka ariashu ndenge kuta komina kokosa na bengi yo te bana no mutu baoluka yo bana bakolukela nga nini yo mutu ana posa na nga na boni nini na balabala babi lokwa mutu atamboli mutu babi mobali aoganga biso mutu muna nde siko biso moto ana histoire na bango di début à la fin po ti ndenga riacho ayeti akeba centre tina ndenga bimiti biso nyonso na misu na biso totali ke ser akoma okema be ser akoma okeba na do yango wana totali ke ole totika na charge ya keso lelo mutu ekiti na seto ya koloba oke biso tomonaka biso tozalaka komona bebi aboya libala aboya libala anaka bongo aboya ki libala l'air ba ko proposer makambo ke ya ba rein na partir bebi aboya ki libala aboya ki ni makambo nyonso bayaki na France batamboli après wana nde bebi andimani libala leo mama Olive isko baye ko proposer makambo Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bangelo akoyemela kayotono pe mbote banalia mdejede TV en fantastique nzambe apambolela ngai bino esika nyonso ozomai bino ezali ngai wa bino na grande dame ka nde tomesana oyo opesa bino basango opesa conseil bandeko ndenge ka tokoyoka makelele réseaux sociaux eza ya koningana affaire Ariachou na mobali na ye na mama Olive makambo eza minene kandi botukoka na introduction les amis totiala bino mpe mwa voice moko ya banungunungu ekotambola si cela est vrai eza triste eza pasi eza mawa bandeko lisolongo eza nini biso nyonso toyebi ke Ariachou abala ndeko ya mama Olive po ba vérité plus tard ebima éclata ke atikala oza ndeko na ye te azalaka to mpe azalaka cameraman na ye bon azalaka parce que le frère wako olimbisa ndeko na biso ya mobali le mesi akoma ovane na poto bandeko badevelopaka tellement intimité famille bolingo makasi na mama Olive patronne na ye akomaka ndeko oyo esalaki ke ndeko azali na mwasi te il était divorcé et mama Olive alukela ye mwasi mama Olive alukelaka ye toyoka bamasolo bazwaka bebi donja la donja bandeko bebi aboyaka tofinga bebi zoba biso nyonso ngona loba me mwana wa moke oyo seke na koli te parce que à l'époque ça fait plus ou moins 5 ans passé 4 ans 5 ans comme ça bebi ana mwana moke omona ye je ne crois pas qu'elle a plus de 26 ans de sorte aux sur 4 ans passé azali sur mwana moke makasi 21 ans 22 ans tout ça moi je m'étais dit bon tant mosu bu mwana asisi na osala vite azosakana nano aosepela nano bandeko tofinga bebi qui n'a pas dit quoi bebi mwana moke bebi kizengi bebi zoba comme oboya mobala bogar boye bon turn the light off turn off the light effectivement mobali wana mobali kitoko Mike c'est un bel homme vraiment tolula ye bogar bebi a raté en plus ndeko mama Olive nzambe quelle chance avana na poto baby nini bandeko mwana mwasi aboya kaka libala boye mobali ya bogos famille ya mbongo vivant en Europe eza eloko oyo etikaka bato mpenza to te toluka toyeba le pourquoi
bien que bato babimisaka ba version oyo bango babimisaka. Tomona Ariashu asala video ye na mobali na ye oyo aya kotaxe baby. Namona place baby arépondre te aya alobaki effectivement Maman Olive nga na émission wana apointaka baby pona abala Mike. Baby était d'accord mais alobaki à condition à vivre na mibali bandeko. Aozaka na Mike te mazaka na chéri na bandolinga mingi aza na mobali ne pe wana nde Maman Olive alobaki non yo za sérieux te. Depuis que moi c'est za mibali eyemba butumba sima moi c'est za mibali te boko na biso. Eh biso toloba mais oh c'est quoi cette histoire bandeko yango omoni so likambo elobami likambo bimi likambo esalemi tozalaka mbangu te na baréaction tozalaka mikolo tozalaka bato tozwaka mpe batemps ya réfléchir ya koanalyser est-ce que likambo ezotenir debout bandeko bino osi bomona bakopropose libala ata kutu soki eza ndenge wana mais nayebi te à moins que ozala moins l'écart. Moins l'écart veut dire motu mo mayele eza okoka te na motu okende koloba ke non na vivre na mibali est ce que ça na sens eza eloko moko eya na motu te eya mpe na makolo te ezalaka te. Et baby n'a jamais réagi par rapport à ça. Ce qui était étonnant, ce qui était drôle, aloba eloko te alobi eloko te Ariashu aloba rala na ye na mobali na ye bato bamona bango vraiment bazoba on les a traités de bizengi. Comment on peut descendre si bas comme ça? Excuse me, can you stop? Ya ko raconter ba bêtise à motindo boy na TV. Vous avez l'air responsable mais na mitu to fina. Makamoni nyoyo, makamabuzoba boy. Effectivement, c'est mambabuzoba. On peut comment on peut il y a des choses qu'on peut pas dire quand même. Bandeko bébé réagissait te. Pourquoi bébé n'a pas réagi? Lelo ba vérité ya somo. Ya somo bandeko ya somo. Oyo eza ko prouver silence to pe babilobela otoyoka kala bandeko nanga makambo so eza ndenge tokoyoka ngo nayebi te so nakoloba penza nini bandeko na biso likolo ya kapo na lokoso soit disant pas seleki tu vas accepter nyonso. Il y a des gens qui sont prêts à tous les amis au nom ya kozwa vie et bamaka mosusu oya kondima eza nde liwa oyo koboma yo oyo koto na cercueil bandeko na ngai eza pasi eza mawa. Bébé aboyaka libala lelo nde to comprendre pourquoi bébé aboya libala poto, pourquoi bébé aboya bogar, pourquoi bébé aboya kokota na famille ya bato mbongo. Lelo nde to comprendre après combien d'années Bible ezolobela au monde kozala koboma sans que ça la révélé. C'est vrai, même si on n'a pas de précision, même si on tâtonne par rapport à dire, tout les gens disent à bateau, mais on peut comprendre qu'il y a une vérité cachée ou encore une main sombre, une main noire dans Katia Makambo. Bandeko, nana ngwa yebite ke Ariashu aza monoko, nana ngwa yebi angote. Mais comment Ariashu peut rester silencieuse pendant plusieurs années comme ça? Akolobaka na bakoda kofungwama te eza pasi eza mawa nayebi te famille ya Ariashu boza wapi mwana bino ya okufa na bavérité mosusu na kati ya motema. Bandeko, pour votre information, soki Ariashu aloba te pa alobaka bavérité cachée te ya bamakambo etali libala na ye barelation na ye badeal to pe alliance oyo asala na Maman Olive, c'est simplement parce que elle craint pour sa vie. Non seulement ça, sa famille est inconsciente de tout. Famille na ye bayebi eloko te asala makambo moko boa o akosala te
andima badile moko o akondima te aposa ba acte des apôtres bandeko satanique oke lelo soki libotani eyoki bakodiembika ye encore banianga bakolia ye bandeko na nga makambo tokoyoka ezokosala bakake na matoi. Et là on peut comprendre et confirmer que bébé aboya libala pamba te bébé aboya libala parce que ba proposition ezalaka ba condition ezalaka ya libala wana ozwi libala ondimi kopesa eloko songolo ondimi en tout cas eza pasi eza mawa bandeko ariation na mobali ne bakabwana aloba yango bato balanda ye parmi na moko ya baémission alobaki no ye na Mike ça ne tient plus. Année passée bamakambo oyo engindaka baémission esalemaki de gauche à droite namona mamukala alobelaka yango bato bele mais juste quelques jours après ngaona nga mpe nasala émission mais un moment na ye omilobela Dieu merci nzambe kaka moto épargne nga mais juste quelques jours après tout le monde a réagi à la vidéo en famille avec son homme et leurs enfants. Et on a dit, c'est que il y a un bilobela batbana bango bien ou soit peut-être moi ma tata liba les autres continuer mais liba la bande gozaï nango pe sous-souté on est une façon de tromper vigilance ce peut mon beko utaki likolo ce peut zala ki une position que bossa la ngo bat bamona que non boza kaka parce que ba makambo ko mo bangisa nyonso po nini bobola pasi tala dignité basombaka te ntango bino likolo ya nzala soi-disant bokondima bokende kolupangusaka bato baniei bakosakana bino bakosumbela bino na bilongi na minoko boloba eloko te eza mawa eza pasi afrique nzambe fo akangola mondele bamakambo eleka te mondele avivre vi na ye na kwe na ye aza na 10 na ye ya ye oza na 1000 ya yo oza na bamillion ya yo akolandalanda nsima te ya makambo nini epuis eza teke boliaka te eza teke bozozanga ba 10 francs ba 20 francs vous vous débrouillez pas mal vous avez vos chaînes oza na bagroupe bosalaka soki bani mais eza nini mpenza kaka eza kaka nini na bato batéâtre eza kaka nini en passant tofongoli parenthèse réconciliation balobi ya sila na Belleville est une imposition de Maman Olive bandeko réconciliation ezeli kokutana na motema soki ekoma mambo imposition nayebi te bato mosusu balobi nomoni basambelaka kosambela ezalaka boye makambo yango ezalaka boye tokangi parenthèse tokozonga na likambo wana tokosolola yango nsima wana nyonso mpo nini parce que bato moko no ya soi-disant mpasi ya nzala ya kozanga bandimaki bakoma ba-esclave bana misala to mpe c'est compliqué vraiment que le Seigneur nous aide eza patient eza mawa bandeko libala wana ezalaki pesa eloko mpo ozwa libala il paraîtrait fallait kosala donation ya biloko ya nzoto ya barin somo nde bebi abangaka yo kaka somo ke makambo wana okoka yango te baopere nga bafungolaka libumba non esimba te elle n'a pas voulu ebalobi ariashu andima eloko nini ezokolakisaki eza makambo solo bakobela na ye parceke akoma kobela ndeko na biso nzambe na ngai bandeko yango bomoni mwana mwasi alingi koloba biloko te parceke nani ango obetele masolo maboko na famille na ye nani obetele maboko alobi na poste kabokola banioka mibale banioka yango toyebi te eza Maman Olive na mobali na ye mobali ne Mike toyebi te yenka komi yango na féminin donc c'est compliqué abi mokolo bokoyeba vérité nde bokotika kofinga ngai mais alobaka vérité yango te akoloba mpe vérité yango te
Pourquoi? Simplement parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et que coûter peut-être vie naïe. Ou soit la salle va deal, va trahir qu'on raté. Que non, makambo ekotika la huis clos entre nous. Eh Jésus. Bandeko Ariachou akoma kobela. Aria bela ka période moko. Yemora lubango na bémission. Jusqu'au point où on commence à salité dans nous autres. Pourquoi? À cause d'insuffisance rénale. À cause parce que nous autres, à la ressource, mobimbate. Wana nyonso no libala elelo libala ngo eza pe libala ekufa nzambe nzambe. Mais Mike yo yebai makambo oyo komo oboya mwana bato na baita oyo pendant que yo nde moto otie na position oyo libala ane ezaki po yo libala pona yo ba imposer mwana bato ba makambo pona yo bozala na ye siko lelo ekoma kotika ye parce que abeli to akoma kobela. Boki ndeko mwasi wana azoloba ke bango bayebani bafandi quartier moko sobe na bapoto wango ekoma apenza ke Ariachou kobenga mobali akonganga ke asi aboya ye mwana mwasi ako bana kokosa yono ezanga te eza bana yo bato bana posano Seigneur Jésus why God Ariachou mwasi kitoko komoko hypothèque vika aboye kobebisa vika aboye nzamba lola nzamba okela mwana omawa nzamba okela ndeko mwasi omawa. Si cela est vrai bamakambo tokoyoka nayebi te nseke ndeko aza na vie molai te. Oui parce que ou bien bana ozalaka vie na ekobela lelo malamu lobi mabe mambo esalinga pasika te epesinga na kanda mais nga na kombola bato baza na Afrique te. La vie est partout, hein. Toute vie est vie. Hein. On a poto, on a libala, on a mbongo. Baza prête à tout. Ah, mais franchement. Ah, mais vraiment, na évité. Les amis, nana ba million teo. Nana appelle mbongo te. Mais je n'ai jamais été complexé. On a mbongo. N'a qui ne exposer vidanga. Eh, n'a qui ko hypothéquer ba grâce nangai. Tamsuku on a ozolobi eleki. Vie ezalaka ya nzambe. Vie ezalaka ya moto te. Oko décide akokata lobaki non. C'est triste. Hein? Que le Seigneur vraiment nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ndeko romati ko sala salite na bilamba. Mike aboya ye bandeko. Maman livre vraiment quoi ko yebisa Mike on a te keno atika. C'est vous ba verser bima de gauche à droite. Ba traiter Ariachou de ndumba ba finga ba loba. Tellement moyen loba vérité zate. Elle doit souffrir avec. Yango famille Ariachou boza bosunga mwana pino. Bobikisa molimo mwana na pino. Elle a des choses mais akolobate. Sinon écoutez vinae. Bandeko mambo esali pasi. Mambo esali mawa. Boyoki pe boyoka ndenge témoin. Ya babulingo oyo to pe moto ayebi bango. Ndenge aza ko expliquer. Nandeko mosusu na voice ndenge akoloba. Ye pe kaka nde bayelaka bango to pe bayelaka biso bapanzisanga. Ba vérité ya ba histoire misusu. Ndenge pe bayelaki eke tala. Mambo oyo nayebi te, ça dérange. Franchement, ça dérange. Yango moni baby andimaki akufa nde na Kisasa kelera ne bapondu na ye. Akenda ne bankamba na ye na bakwanga na bapondu na ye. Aza ne na grâce na ye. Mais libala poto te bandeko. Lelo baby donja nga suka wapi. Lelo donja nga zala pe la donja bandeko to finga mwana oyo. Botala mangomba minene. Mais c'est que Mike wana pas normal ta na ba problème na misala mabe. Bio ba yebani na ba mamu na bango ba dili soki ba nini soki association ya ba malfaiteurs. Déjà pour votre information, Mike avant bala Ariachou Mike était déjà divorcé.
père de 3 enfants, son abosanité. Au 4, et là au moins, bajarwana. Aya balé arraché, même pas 5, ali balé koufi sous. Dona arraché, pe comme toza mabe. Hein? Yazala mabe te. Basende batbato mabe, basala ki mabe, c'est ça. Pour batba ko finga arraché, on soit des andumba, abengisa mobile mususu, boye boye. Donc c'est compliqué. Eza mawe. Eza passé. Eza vraiment passé. Conseil nga na opesa na on le balabande quoi. La vie n'est jamais très complexée. Et l'obi ata voici l'homme. Na millionnaire, na mobola, biso tout ye somba biso na prima encore. Hein? Et vie à muto ya maboko nzambe. Vous ne pouvez pas limiter vos vies, hypothéquer vos grâces. Et ya koluka komika bambeka epa ya muto moko boye. Oko imposer bino makambo na obolingi te car pour soi disant besoin a besoin. Mais c'est quoi cette histoire? Et puis les autres qui n'ont pas la ranzala. Vous vous débrouillez pas mal. Na ba mama bino boko sala. Bandeko. Kambo ya réconciliation et belle vie. Na sila. Et lobi ata mamu ekoka ata osale ma wiklo. Bato ba moni peut-être ba réagir na musika. Pourquoi kaka okene ko filmer ba on komema bango soki wapi. En fait c'est compliqué. So les amambes salimi na ndenga bien gloire à Dieu mais c'est clair qu'ils ont mona non parce que bilongo so so bomba marate. So bomba marate. So eza penza ke na mitema na bango mitema eza pembe ba se réconcilier à solo. Gloire à Dieu. Mais ceux qui ont auto komona na misu na auto koyoka yaka passer pe mawa. Les amis n'ont jamais été complexés dans la vie, OK? So vous en a 100 francs, mutumso ana ba million, 100 na yo ya yo ba million na ye eza ya ye. Hein? Boyebi ndenge luka ngo te ndenge zo ngo te. De même yo pe na oyo moke wana o vivre. Toute vie est vie. Dignité ba somba ngo te. Valeur, respect, le coup, il faut m'y pesango pour battre pesango. En tout cas, nzamba sunga biso. Bandeko, pour toi finalité, te libale la finalité. Vivre vie normale. Hein? Kondimate, ma proposition moko boy. Ocha vie na yo en danger car parce que tu es dans les besoins. Ou encore il faut. Naoki passi. Naoki mabe, mais bon. Que voulez-vous? Mokiliango, le boma. Mokiliango, le boma. De na pour ça, on va continuer à le baiser. En tout cas, nzamba sunga bino. Nzamba pambola bino. Nzamba zana bino. Abonnez-vous massivement sur MDGDTV Mafuta Sika. Partagez, commentez, likez. Bano mambo sur les amas passé. Il n'y a pas de fumée sans feu, mais bon. Nzamba sunga kaka. Nzamba sunga. Ndeko na nga na beti société avant na kata. Ko hypothéquer ba grâce te. Oyebi te ni nzamba bombeli olobi. Ta mosusu oyo zo mono zoko apprécier zoko sepelo zoko eza na ba miette. Par rapport à oyo nzamba bongiseli olobi. Yana bato bele bandima babebisa ba vie. Basimi bakisi. Kota bikota basala ma osala te bandimi position ya malamu te. Ka po soit disant na besoin. Soit disant passe, soit disant nzala. Soit disant bon ezate. Mais l'obita mosusu. Avenir nzamba bombele eza plus meilleur. Vraiment nzamba pambolela nga bino. Bebe aboya na ye. Lelo mwana bato. Bankane na Congo na ye. Mais aza heureuse. Oh bangamba boyo ba poto mais okomi mal vie. Okomi malheureuse. Te penza te. Nzamba pambola bino. Trop na biso na suka. Quand moi moi nombala sima merci beaucoup. Tina obo mona bébé aboya libala aboya libala anaka bonta boya ki libala l'air ba ko proposer makambo ke ya ba rein na partir bébé aboya ki libala aboya ki ni makambo nyonso.
Boko yoka bandeko. bayaki na France batamboli après wana nde bebi andimani libala leo mama Olive siko baye kopropose makambo wana ekoyebaki esale baexamen batala soki bare na ye wana ekokai na ye mama Olive mpona basala opération balongole re moko batya mama Olive nde bebi lere aye koyoka bongo bebi aboyi bebi esali ye kobanga nde bebi aboyaki na parti wana nde mama Olive ayaki kozongisa ye ayaki ozongisa bebi na Kishasa bebi azonga na ye baye kozwa siko Ariashu mama Olive aye kokutana Ariashu asepe na Ariashu kande banda liboso ya lisolo eza te kamba mwa memi ote na sepeno bake longolo ba rin kuna toke na poto te eza na bongo te ezalaka na lisolo kande ezalaka mama sepe na mwana bobandi kosolola bandi osolola a proposer Ariashu libala Ariashu pe andimi libala papa Mike na se bolanda ba émission o Ariashu abetali solo nde balingana na mobali na ye nde mama Olive atchaki na contact na papa Mike wana bolanda la ndongo déjà eza na ngo eloko asikate eza ba émission akalese salama ebele vraiment Ariashu aye koya poto mama Olive a proposé lisusu kaka makambo ya barin wana Ariashu andimi ekomi mpe ke bakende na mama Olive basate wana nde basalaka bango bayebi makambo nini oyo basalaka wana baye omona ke ya Ariashu nde moto ezalaki ya bien yango nde moto ekokanaki na ya mama Olive ndeko mo français wana ezokimanga nini yango wana naotaki oloba wana ezokimanga bolimbisaka na okenda ngo ka bongo mposo na bila bando oloba bafrançais aboya kosikana na live baye omona ya Ariashu eye kokokana ya mama Olive nde Ariashu nasi boyoka Ariashu lere abotaka mwana na ye abetali lisolo mobo akotaka hôpital mama Esther koseka te nayebisi yo français eza likambo bato boloba français bien ti lelo ato voyage okenda na mboka moya ya banga lisolo moko boye lere aotobota mwana ya liboso babota na super papa alobi abelaka makasi akoma na niveau ti abandaka kosumba na bilamba abanda kosala toilette na bilamba nayebi te so boyoka nzambe vraiment ata nayebi te so boyoka lisolo yango Ariashu mo abetango api abandaka kosala ti toilette na bilamba wana ezalaki basera oti koleka na opération wana babetele basale baopération mpona bareine na ye mpona bareine nga na olobaka oyo babeteli nga po tenir nga rigueur te oyo kosi na yo te bino boyaka kaka masola bato ya lokuta bongo nga mpe babeteli nga yango nga mpe na ye koloba les amis si cela est vrai eza mawa eza pasi makambo bareine te oyo oyebi na yo te eza bongo te Ariashu aboya libala mpona boye mpona makambo bareine nde bayaka osa Ariashu ndeko na ngai je crois très bien bandeko eza mawa mingi eza vraiment mawa mingi donc que le Seigneur nous aide tout est dit hein? C'était ça kota soki eloko ekimisi Ariashu po ekomaki so abengi ata mobali mpe na balabala na Liège ko nini deja na boya yo obengelaka nga nini tikanga makelele babi omona mobali atie main libre Ariashu kutu babi bazoka Ariashu ndenge kuta komi na kokosa na bengi yo te bana no mutu baoluka yo bana bakolukela nga nini yo mutu wana posa na nga na boyi nini na balabala babi lokwa mutu atamboli mutu babi mobali aoganga biso moto muna nde siko biso moto ana histoire na bango di début à la fin po ti ndenge Ariashu ayeti akeba centre tina ndenge abimi ti biso nyonso na misu na biso totali ke ser akoma okema be ser akoma okeba na do yango wana totali ke ole totika na charge ya keso lelo mutu ekiti na seto ya koloba oke biso tomonaka biso tozalaka tokomeme kulusu yango tomoni biso pe tolongwa na likambo pe eza pe makambo na biso te biso toloba oyo biso toyebi pe me tozo asire yo Karine eza verite mutu nyonso akoleka contredire yo ma tosopi preuve po biso tovandi na bango awa tokoki ko exagérer te babi tolekisi te Ariashu 2 fois crise AVC
babi AVC ya soyi ezotanga liboko eke mupanzi munoko etengami babi mawa nzambe kaka sino te babi na makambo toyebi so soki oleki olobi mususu ekoki kopesa courage na soni oyo ye alataka ye abangaka bete alobaka soki na baseur na ye kuna ke akoki obimisa mambo wana te mpo na famille na ye mama na bango bayebi verité wana te kaka ye moko mutu ayebi yango meme na lipasa na ye ayebi te kaka ye mo mutu ayebi abombi yango siko omoni makambo bombi ozo ankese nde koma kosala baattention nde bacrise wana komi kosala liboko mupanzi ya soyi pona excès ya kwankese wana mutu akobetela te tonton scotch te sali mutu ya confiance aza te parce que azotala pe na ndenge communauté eyina ye ata soki alobi aloba mutu akondimela ye aza te nde aprefera abomba makambo yango soki pe nzambe asungi ye ndenge azopesa bomoi Dieu merci soki pe oyo ekoya kaka eya ndakangane mutu